monde, je suis la Maman Africa Léa face les tableaux, ma colopnée, Madame Duarte, Topesibino Penza en beauté. Ndenge Tolobara toujours, Likamama Belé, tout le monde a droit de dire un mot pour son pays. Voilà, très chers internautes, au moment la peine aux Ali, Awa, Nalimete, 12e rue, na siège à l'île de Pes. Voyons, Mokola Lelo, Mokola Lobby Penza, depuis lobby. À ton nom, il y a des équipements, il y a des talibongo, il y a sécurisation, il y a chef de l'État, moto kanaye, 14 personnes qui portaient disparu, mais il y a un tango, après. Voilà, très cher, mouvement Zali Penza Makasi Awa, tu as déjà 17h, bientôt 18h, mais tout le monde a Penza, combattant à UDPS depuis le matin, peuple congolais, peuple congolais, parce que kaka UDPS tout le monde a penza, parti mon sous bazali awa, penza awa, to ko la pena na bango moko na moko te ba eloko nini et matisi bango penza na kanda oyo. Papa, bonjour. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo langa monsieur David. Monsieur David, comment vous êtes moi na mobali ya liboso? Merci maman, merci. Okay. Monsieur David, na komo na yo za responsable, au tikinda kuna yo, to jadi à 17h, vous êtes toujours ne sika os. Mais manifestation topé événement et bana ki banda tongo. Et loko nizo retenir binoti héros. Merci maman journaliste. Et loko memi biso ne sika yo na kanisa ngana komi awa depuis 7h. Nengo o annoncé yango, mouvement moko elaki depuis lobby. Il y a Antonov, il y a chef de l'État, na kati nango tozalaki na jeep blindé na ye, na ba équipement na ye à sécurité et plus na ba bande comme sous baza commis na sécurité mokonzi, pe chauffeur privé ya chef de l'État o toyebi na kombo ya maréchal. Aza tellement fidèle dalaki pembeni ya le feu Papa Etienne Tshisekedi, lelo aza pembeni ya Félix Tshisekedi, malheureusement moko na biso le chauffeur maréchal qui fidèle nabiso azali sou na bomoité et ba nouvelle oyo Etienne Tshisekedi ya Mulumba asia yebisa biso prenez-vous en charge. Tozela mot d'ordre ya secrétaire général té, tozela mot d'ordre ya président ya parti té, toyebi déjà ko se prendre en charge. Tant to moni sécurité, to moni vie ya président de la République. Azali ancien président ya UDPS vi na ye komi en danger ndo moni biso kaka ba membre ya UDPS te o moni biso population to telemi na biso mama oye na moi retard bato bayaki avant to uti ko bomana na bandeko na biso ba policier banani ba trahir biso ba soi-disant ba cadre ya parti na biso pona nini to tombokeli bango to moni ke mariage oyo ba trahir biso président na biso a risqué ba risquer ko bomaye na bato yo monsieur Kabuya zo tala ngai monsieur Kabuya zo mona ngai tala nga bien monsieur Kabuya yo tango la village biso to bunda pona IDPS yo ko trahir parti yo te yo bilo zo sala soki Tshisekedi na bombo imbe yo to tumbi yo Kabuya ina yo monsieur Kabun yo yawa na sachet papa présenté biso na chassa viva au Lubumbashi lelo yo ye awa okomi ko liambongo ya Kabila yo monsieur Kabundu yo to ko s'apprendre na yo to so ebisande yo batente o mi ba mama yo kana na kanda ko sakana te na tiki ndaku na nga mosi na balanga je suis un homme responsable batente o mi balé ba ye lelo awa biso to na kanda vie ya mokonzi ya mboko ezalaki en danger ba ye po ba calmer biso soi-disant ba enquête en cours. Information terre à terre, conseil à Bouzoba, pendant que le président de la République a représenté Mboko Mobimba. Balingi va toucher la vie, mais un individu, la Kaboun, a fait sa biso conseil, to zonga, toi la kimia, to si to comprendre le GO, to comprendre que la carte ya Jango, Kaboun na Kabouya bana kati. Nabino na bato FCC, parce que les communes. Kabound na Kabouya ba komi ko défendre ba intérêt ya PPRD au sein de l'UDPS. Biso to sacrifier jeunesse na biso pour na UDPS, pour l'individu ya Kabound na Kabouya te. Lelo combattant mo kufi, so boye bien ngote, je vous informe. Ba beti ya Masasi.
parce que tangu Kabundi na Kabuya babimi bakei ne bapesi ordre ba policier ba beta biso massage toza ba combattant to banda lito lelote yo Kabundo kolongwa soko kolongwa te to kolakisa yo. OK papa, donc ozo ko confirmer biso que massage e betami awa. Massage e betami gaz e betami yango. Massage yango. Batu bazoki papa filmer le pango. Jeune moko avandaka awa. Atelemi liboso le pango na bango. Et la malle va filmer qui yango déjà bon mona ya makila. Jeune wala ba beti gaz e kwele la mutu azoki il y a eu des blessés toyeko zoka parce que nous voulons défendre notre président. Toyeko défendre symbole ya mboka la biso. Et je vous informe à partir de maintenant, nous avons créé une structure FBI. Là ici, Fachi Béton immortel. Nous avons créé Koufate. Azad dessin Nimaza immortel. Nous avons créé une structure. Mais à l'Euro, c'est comme si IDPS est comme divisé en deux ou comment? IDPS est divisé. Baté trendé bakomi kobima. Est divisé. Président IDPS, on a la yebiti le la Félix Tshisekedi. Oh ngala yebi ba o bazana ngala yebi na bango te IDPS eza divisé te mama na minute on a zoebisa yo na IDPS adage eza moko le peuple d'abord biso nde to décidaka biso nde to yebi makambu ya IDPS to pouvoir mais tozo mela bagaz to meli bagaz na kanyama to kufi na kanyama to bundi to ju pouvoir bapota yango lelo to ju pouvoir to continuer ko mela bagaz to baki toza parti au pouvoir biso mo pe to parti opposition o ba ko sala mabe ba ko mona biso na nzela. Mais il y a une question que batwa ko se poser pena mingi ba pena na tuna ba boza déjà na majorité mais pourquoi bozo ko se comporter le quoi ba opposant? Merci maman. Toza ko se comporter le quoi ba opposant parce que opposition ezate biso to bata PPRDT biso malgré pouvoir eza biso mutu a kosala mabe akomona biso la nzela biso c'est le peuple d'abord tozo défendre ka ba intérêt ya IDPS mais to défendre ba intérêt ya peuple congolais eza idéologie ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba eza état d'esprit et animaka tous les vrais combattants ba faux combattants ba ali mais ba vrai ba bi que to bundelaka ba poste te ngala telemi ya mama na sala te na ministère public IDPS a du pouvoir na esika mo na sala te na vivre na ndenge nga ndenge nga la yebeli to yeli ba poste te soki kabu na kabund bo banga bino mbale so boyela ki ba poste to kozongisa bino na ba village. D'abord a eza siège ya parti batu bakutana ka micro nyonso pona ko changer pona ko se changer ba information et puis pona ba réalité administrative ya parti. Donc même à ceux qui balobi que batu bazonga c'est tout à fait normal batu batikala pona ko continuer vinenge se tournaka normal a on sera oyo. Le Ronine s'est passé parce que tout le monde makila, tout le monde Masasi, tout le monde même sous bazoki au colo même il y a eu crash oyo avion et comme un matériel présidentiel et koyaki. Alors l'information est en boli ba combattant bayaki na niveau ya siège pour la kozwa information ya malamu. Mais tant que combattant baye ba combattant bazaki satisfait. Combattant bazaki pe na ba information ya bango bazaki pe na ba point de vue ya bango mais subitement to moni présence ya la police ba policier baye ba se comporter ndenge bazaki ko se comporter la régime ya Kabila étant donné que biso to lutter pour na état de droit oyo policier aza obligé à respecter pe loi biso pe to respecter la loi to moni que ba se comporter le quoi ba bandit raison pour laquelle le moni que ba combattant ba se défendre face à banditisme. Oyo police ya général Silvano Kasongo balakisi au vu et aussi de tout le monde sans honte dans un état démocratique ba continue na siège ya parti présidentiel baye ba beti ba gaz ba beti ba balle sans gêne. En tout cas ça m'étonne. Environ combien de balles au betami awa ngasi na sibino mokoti o bato balakisi ngani na sana ngwao na tio eza preuve pour na kolakisa ke balle betamaki awa. On a gardé encore pour toute ma vie. Je vais enseigner à mes enfants que to litara pour nabino, bota le logo to soka, peut-être des souka. Eza caoutchouc te pour le baka mingi eza caoutchouc. Bon, ce qui est caoutchouc, yango yomoro simba, o eza ba balle létale. Eza ba balle létale, biso eza ba civil, to ko eza na biloko côté. Donc la preuve yango que la police ya oyo et se comporter le la police de Zaki et pas Kabila, quand son s'est comporté à bandit. Voilà. Bas résultat.
nous demandons au chef de l'État, au peuple congolais à Tchaki au pouvoir, pendant que Batebele Baké na Genève, Baké qu'on s'est comploté contre le peuple, Biso Toye Awa, to risqué ma vie. Nous avons été traités de voyous, de bandits, des idiots, pour qu'il y a comme Esika Komiwana. Et Ayebi principe y a eu des pèses, c'est le peuple d'abord. S'il vous plaît, au nom de ce peuple d'abord, au nom de l'État, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le grand baobab de l'Afrique, amené jusqu'à sa mort, nous demandons le départ du général K. Le général Kassongo doit partir. C'est un régime à Kabila, régime à terreur, régime à crime, régime à éviter ce qui est règlement. Parce que Kassongo te dénonce un balébélé. C'est une occasion pour nous d'éviter ce qui se défendre, ce qui passe à régler par contre, je ne sais pas. Mais au moins preuve. Donc, dans le but, c'est un régime, il y a peuple. Régime, il y a respect, il y a vie humaine. Régime, il y a démocratie. Parce que, biso peuple, papa, maman, la constitution, s'il vous plaît, la constitution dit ceci. Tout Congolais a l'obligation de barrer la route à un individu ou tout groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la présente constitution. Biso Tomonike, l'institution est menacée. Biso lokola tozali ba peuple oto tchaki ba institution wana. Nous tenons à soutenir nos institutions, surtout l'institution présidence de la République. Nous tenons à soutenir parce que ezali fruit ya lit. Bato lokola Etienne Tshisekedi. O leo basana sia mabele, mais ba esprit na bango ezako vivre kati ya bato ebele. Lit so bango basala et puis lupango mutasomba ngo eza papa. Je tiens à souligner que la parcelle de 11e rue a été achetée par le père de la démocratie, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Le président élu en 2011, c'est lui qui a acheté cette parcelle. Motoza le pouvoir de déloger Moutoua à Zate. Le discours à président, tant que ça discours il est prêt à mourir pour la nation. Coïncidence makasi boendeni après 2 jours on a crash et salama. On a biso ba combattant. J'ai dit on a point de vue à biso ba combattant. Le président Félix Oyo Azali prêt à payer sa vie pour la nation. A déclaré en haut, ba ennemi va payer réponse. Que ce qu'on met qui to sala paye yango. Yango biso pe toza prêt. Toza prêt parce que mboko eza ya biso. Félix aza mwana Congo toyebi tata na ye, maman na ye, école atanga, toyebi famille na ye. Olandi biso toyebi ye. Toko tika mutu te a touché président de la République. Toko défendre notre chef parce que biso peuple congolais qui est na pour. Moi, façon ni beaucoup défendre le chef de l'État. Seulement na koloba boye, na kokanga on a limité ou comment? La Constitution dit chaque Congolais a l'obligation de barrer la route. Et nous allons barrer la route. C'est une question que j'aimerais aussi poser parce que Moussa Bakoloba top est allé mais la zota la boye na ngonga muke. Ouais papa. Et ça la question moi ba Moussa Bakoloba top ça ba o ba longa ka IDPS raison tant ou présence oui pouvoir ou bien top ça nani raison lelo. Bon, côté wana nyonso wana nazate. Naza pour makambo alelo. OK. Na makambo alelo, oko réaction na eza nini? Omoni ndenga lazali. Tala bilamba we pasuki. Omoni yango na kangela mba na akiboite. La parti au pouvoir tokomi que tokomi IDP ta komi parti au pouvoir. Mais ba bloquer ngai, ba botoli de téléphone. 950 000 francs congolais, on les a dans la poche. Beti beti. Tala colonel, a pesi numéro que le colonel va policier va botoli. Landanga ina sala nini nazo. Parti au pouvoir. Yango yu bien tozaka na régime ya Kabila. Omone le kon. To tika fati babo ma fati. Totika la bongo ou bien ndengini ou bien Kabila azakati lelo. On est tous en opposition mais c'est normal parce que pour opposition peut n'importe quoi ça la racisté. Depuis IDPS passe au pouvoir opposition peut ça la racisté.
yango biso bo mito misalela na ki pouvoir na ki opposition biso moko likambo to elia wa tonga to lakisana face ya monde que Fati a une famille politique. Fati a une base que ceux qui vont meki et Simbate. Tu comprendre Maramunyoso. Pour être bref, ça sont mes analyses à moi. Nyoso toyo et ara bito ocho marqué. Et biwana gratuité enseignement. Par contre, il m'a jamais Fati a réussi. Maintenant, comment faire maintenant pour l'empêcher? Vous comprenez? Neba signon mike bozo mono. Mais tu es bien sûr, Matia Moulaï Makasi. Pas Makasi. Je me rappelle Naliloba Moko le fait docteur Etienne Tshisekedi Alobaka. Le jour où il dépêche au pouvoir, opposition aux alatés. Na se rappelé l'issue Nalilobo to fetara 37e anniversaire. To le barabiso moro IDPS to ko dénoncer oignon sekozala contre la nation. Et lokoyo o salami lelo. Selon les djihadistes, les terroristes, pour la nuit, le président a payé le habit. Je vais payer les prix jusqu'à maman pour que la paix soit effective dans le monde. Bango baluki, basa la manœuvre dilatoire na bango. Na se rappelé sous une émission président Salaki na TV5. Ba tunye question lilobani ni yo yebi na olinga na français abi bolingo. O biso to sala oyo eza ko manifester bolingo pona ye. Tomoni monsieur Kabouya Sali azabi na mine bozonga banda ku boboyi quand même. Non, Kabouya n'est pas là pour gérer les présidents. Soto votaki président. Rôle na biso zanini. Il faut de protéger le président na biso. C'est comme on te dit, papa n'a pas menacé. Yo croisé ma bouche, jamais. Oh, biso to salu to témoigner. To là ça n'a pas on so basé ennemi à président Fati. Que cette fois-ci, eza régime bango bande ko accepter nyo sauter. Au toucher Fati, au toucher nga, au toucher yé, au toucher yé. Et c'est le cas il y a IDPS caractère. Et c'est le cas IDPS. Oyebi boni médias internationaux et sala par rapport à Likambo. Boni bakolo. Pour être bref, président Atia Moutouna a un soutien total. Un soutien total à compter na comment on appelle ça? Ba groupe na wana teo bazo benga la sécurité biso notre wana sécurité naï. Biso tout ça pour nous soutenir jusqu'à samedi lobby que je vais payer les prix pour que la pérenne et loko ndeko nanga tiko loba gratuité de l'enseignement etambusi batu mutu nazana émotion. Maintenant qui ba wi que bino boza na posa mariage ngo ya FCC na cash e kwa kosuka ka bo mbala moko maman oyebi même yo za mwasi OK bo sali régime universel communauté des biens mais ce que moni mobile a maltraité yo to moni munga mobile na moni mwasi azo respecter ba bi la soumission té mais biso ne doit le pouvoir. L'FCC n'a pas le droit de dictamer quelconque. Non. Biso doit au pouvoir. C'est l'institution présidence de la République qui a le droit loba. FCC apporter non nini. Apporter ni namboko. FCC wana. Yango biso yo ba combattant. To lobby que président faut qu'à mariage wana. Même si le lobby c'est constitutionnel, on a la cohabitation ou bien la coalition. Non. Et ça, ça ne peut pas se faire. On est ma commis, mais sur le plan pragmatique, qu'est-ce que nous retrouvons? Merci. Un grand merci. Papa pour le sou qui ça, Mtasuka lobby. Ouais, mais regarde le président de la République a sécurisé biso na base, a attaqué biso case côté de Maman Marthe, moureye intervention. Samba policier ceux qui basent à la télé.
Moura ebimaki na base ya Mama Marthe, Moura ebimi ekoyebisa ba policier que case ezoya ti kuna. Mama Marthe ki abimi boye na ba case wana. Biso tozaki na base to termine porte. Sama policier oyo ba sécuriser biso te tolingi to kufa. Case côté lié ti ba kimite na ba Moura. Pour ni to saboter boye. Base na biso. Tozana na opposition, tozoma na changement exacté. Ba sécuriser biso, ba pese biso ba policier oyo ba renforcer bango. Mama Marthe ça. Babimi na bakazi wana kimi bakazi bamatie boy na Moura na badip toyebi côté azate tout ça menacé makasi osenga sécurité ezala bakeko ataka na famille présidentielle babwaki bakazi kuna. Merci beaucoup. Songwa nani atinda keke aya ko sarager biso boy. Très cher internaute, vous avez vraiment suivi explication claire il y a Baimboka bao bazala qui présent sur place il y a tango événement ko salama to moni bagaz masasi betami pelisusu Tomoni Makila pour dire qu'il y a de morts, un mort. Jusque là, bilan il y a encore blessure. Un grand merci, c'était moi, votre humble servante, la Mame Africa Léa et PK Duarte. Bon continuer à s'abonner, bon continuer à partager, bon continuer à soutenir Bisso en tant que To Sala Mo Sala. Sokinzambe Azongi Tetokuta très prochainement. Bye.